Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote na bino balandi tindika télévision. Merci pour la fidélité et confiance au bope sakana biso poto memela bino basango lokola na momesano pe na confiance pe lisusu oyo bozo pesa na émission oyo Debout Congolais. Merci na papi Keli na Rifin Kisombe bakolo chaîne oyo bazo pesa biso opportunité ya ko présenter bino émission oyo ndenge bomesana kolanda yango na bosani bino te bozo landa biso de partout à partir d'Asie, na Japon, na Chine, bozo landa biso na Europe, na France, na Belgique, na Allemagne, vraiment na Londres, na Grande-Bretagne. Vous êtes aux États-Unis ou en Afrique, vous êtes à Beni, à Butembo, vous êtes à Mwanda, na Congo central, vous allez na Mbandaka, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Mbujima, vous êtes à Kananga, na Kikwit, tope na Bandunduville, tope vous êtes à Nakacha Kinshasa, vous êtes à Maniema, na Kindu. Vraiment, tous toujours ensemble, nous sommes tous Congolais et nous sommes fiers de l'être. Balobi, Mokili, Ezanango Balance, Samba, Olonga, Salam Alamu, pour un jour ou un autre, yo koyeba toujours na répondre na ba acte na yo parce que justice en Zambie échappaka na contrôle ya mutute. Soko kimi biso a na mukili yeba ya Nzambe kozwa yo kaka. Toujours ko se remettre en cause na makambo yo za ko sala na petit parcours où za ko traverser le quoi ba être awa na mukili. Affaire oyo ya François Beya coup d'état déjoué et zo continuer toujours ko mema ba élément ya sika na kati ya République démocratique du Congo. Vraiment psychose est créée na fief ya ba politicien tout na population paix civile. Vraiment ils ont continué comme la biso actualité à sika tout mona ki ba sénateur ya Union Sacrée basala ki déclaration na bango pour na réaffirmer soutien na bango na chef de l'État. Pe bazo senga na population congolaise que vigilance ezala ya makasi. Pour approfondir yango te ba qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ba sénateur. Il y a des sénateurs oyo baza soupçonné de faire partie na complot oyo ya coup d'état oyo ezalaki déjoué. Parmi les sénateurs, on a tout le monde qui a matata pogno a outu ko sala tweet nae, je cite Alobi, je n'ai jamais participé à une réunion visant à déstabiliser les institutions. Que les sénateurs incapables de prouver leur efficacité dans la gestion du Sénat cessent d'utiliser les mensonges et la ruse pour justifier la mauvaise gouvernance et dictature, le peuple n'est pas dupe. Awa ekomika système ya Kombo nani azana liste te vraiment un vaste complot selon les informations que nous avons reçues. Plusieurs personnes au sein des institutions ont participé d'une manière ou d'une autre na complot oyo ezalaki kosalema ya coup d'état. Vrai ou faux? Ezali makambo bazali koluka kobamba to ezali vraiment réellement ou ezalaki na kati ya kosalema tout au long ya numéro yo tokoyeba ngo. Il y a eu aussi des arrestations où ils ont toujours continué na kati ya kosalema eza na ba résidence ya bato ezalaki assiégé parce que les services et la sécurité et l'État baza ko continuer kosala musala na bango tout en gardant les secrets où ils allaient propres na ba service et la sûreté de l'État. Kabila azalaki sommé de retourner au pays. Mais pendant qu'il était sommé, il y a kozonga na kati ya mboka, tomoni ndeko na ye Zoé Kabila. Mokolo ya mercredi azalaki débarquer en avion ou alingaki akota po akende na Afrique du Sud ko rejoindre ndeko na ye Joseph Kabila. Et pas wapi baza soupçonné pe ke kuna bazaki na ba réunion o bandaye ko sala o eza toujours na lien na makambo oyo euti ko salema na kati ya mboka. Zoé Kabila a été débarqué de l'avion bazongisi pe passeport diplomatique na ye babotolaki yango. Et ce ne sont pas là les mêmes informations toujours na kati ya même ordre d'idée. Jean Boukassa a remplacé de manière intérim Nani François Mwamba na
Conseil supérieur il y a national Conseil national de sécurité comme conseiller spécial et président en matière de sécurité local à Landa qui est Nassima. Voilà tout pour les informations oyo toko meka kosali la analyse na mokola lelo yeba office makambo au juste eloko nini ezali koleka na kati ya mboka où en sommes-nous na makambo wana nini réellement ezalaki ko se préparer toko sala nini na mikolo ezali koya. Quelles sont peut-être les mesures que nous devons attendre du président de la République, du gouvernement pour faire face à Nakati et à la situation Oyo. Encore une fois de plus, Boza, le bienvenu dans l'émission Oyo, Debout Congolais. Na utaye koloba awa na sommaire que ba sénateur ya Union sacrée pour la nation bazalaki na réunion na bango munene na sortie ya réunion wana bango bazui ba résolution ya ko dénoncer ba sénateur nyonso oyo bazalaki impliqué na oyo coup d'état oyo ezalaki déjoué, c'est-à-dire ba sénateur nyonso oyo baza suspect oyo babandaki ko participer na ba réunion moko songolo pakala oyo ezalaki organisé contre le président de la République, contre les institutions de la République, c'est-à-dire ba réunion oyo ezalaki ko viser déstabilisation ya ba institution en place pour mettre en place ordre oyo bango bazalaki ko planifier. Certainement na kati ya couloir déjà ba sénateur il y avait déjà des rumeurs qui circulaient. Il y a soi-disant des sénateurs qui participaient à des réunions. Soi-disant, ils allaient qui organisaient na Jeannette Kabila, na Batunaye, tout ça, bah planifier qui certaines réunions. Et là, Batumoussou Sunakati a union sacrée qui se disent sénateurs, il y a union sacrée, y compris Basami, Badibanga et les autres. Voire même Batu Oyo, Balobakabaza très proche à président de la République. Bazala qui peut participer na kati ya ba réunion wana. Au cours ya ba réunion wana, bazala qui kolobela mingi makambo etali président de la République. Ba lobby baza ko remettre en cause gouvernance na ye, azo memamboka bien te, il est en train d'amener le pays dans un chaos et dans une dictature. Il faut soutenir un nouvel ordre oyo ko permettre que mboka ezo stabilité mboka ikoki kotika mandenge wana te. Ça ce sont les dires ya babisika oyo bango ba sénateur bazalaki ko kutana mais loko oyo bazalaki ko planifier. Il n'y a pas que des sénateurs, il y avait aussi des députés, c'est-à-dire au sein de toutes les institutions il y a des gens qui participaient déjà de manière indirecte à ce qui allait se faire au sein de l'armée. C'est-à-dire planification ezalaki en même temps politique, en même temps sécuritaire, basé sur tous les plans. C'est-à-dire qu'au moment où il va réussir que ça la coup putsch na bango wana sur le plan militaire, ba député ba kobima donc dans la majorité au bango bazaki déjà ko luka ko constituer majorité au bango déjà bandai ko luka ko somba chaque fois parce que je venais de dire dans ma émission et les cas que chaque jour ici c'est une bataille. Oui, ils ont toujours rangé entre majorité et la union sacrée na bateau bazalaka libanda. L'argent circule toujours pour ramener bateau au bazana kati ya union sacrée pour bakende ko constituer majorité de l'autre côté. Ce qui était déjà d'abord une très grande difficulté, il y a mandat à président de la République Félix Tshisekedi qui n'avait pas eu une majorité propre à lui au départ. C'est-à-dire pour rappel na bateau ba éviter mandat il y a président Ebandi na majorité ezaki a yété. Tolongwe na coalition FCC cache maintenant il est dans l'union sacrée toujours avec une majorité où azako négocier na ba parti politique ebélé pour essayer de voir comment ils peuvent évoluer dans une même vision. Mais à chaque fois toujours cette majorité là pose problème peut aller remettre en cause certaines idées phares où il faut changer quotidien il y a peuple congolais. C'est le défaut de cette majorité qui gêne certaines décisions d'État. Et les locaux congolais, il fallait pas comprendre à niveau wana qui handicap monene sur le plan institutionnel. Il y a président Félix Tshisekedi ezali kozanga majorité. Majorité ya bibamba. Tozobenga ngondengi wana na lingala ya bibamba wana mutu ezope sa président de la République passe. Et pour retourner à notre sujet, c'est comme ça que ces gens-là bazalaki na kati ya ko se réunir.
awa mena panique générale ekoti parce que service secret na ba information bango bazui parce que on ne peut pas tout dire, on ne peut pas fouiner ba service secret bazali ko sala musala na bango na ndenge profession na bango esengeli barandaka compte na mutute si ce n'est que na muto yo bango bazali attaché, c'est-à-dire na président de la République ou bien na ba autorité compétente. Ils n'ont pas le temps ya koya ko pesa awa compte rendu ya makambo oyo bango bazali ko sala comment bazali ko mener banquette nango na bango. La raison c'est que jusque à preuve du contraire, tisiko yo François Beya azali détenu parce que aner azali na procédure na ye ya ko récolter toutes les informations nécessaires, ba informations nyonso compromettantes. Oui, Zali, ça là qui va retenir François Beya, va relevé téléphonique, va toi communiquer qui n'a bango, va réunion participer qui et là na loba qui na réunion les gars qui la RDC na émission les gars qui pardon na RDC c'est parmi les pays les plus sécurisés en Afrique, les plus pas sécurisés mais les plus écoutés na États-Unis. Les petits complots na bango ba formataki, ils en étaient déjà trop sûrs jusqu'à ignorer la donne internationale. Kabila déjà bimaki na yeli banda mboka ke ko vanda na ye bakatumbi bavandi les caméras pour les raisons qui sont stoyebi bavandi na bango, ils étaient déjà prêts ba yebaki que les coups va réussir. Mais service secret ezalaki pe na ba trousse na bango pour voir ba yebi que ceux qui toza musika les banda ya mboka ndeto ko planifier facilement makambouane. Mais maintenant que ça a raté, parce que quoi boesenga ke simba. Et loko yo ezalaka esimbi. Ndenge moni baninga basali na ba Burkina Faso basali yango esimbi. Bango lokola ba meki yango parce qu'il y a encore des gens qui se chinent à croire que ezali montage, bazolinga ba fabriquer un coup d'état qui n'a jamais existé. Bato bazobenga ngo montage parce que gestion ya crise oyo na système Tshisekedi topé gouvernement Félix Tshisekedi mutezo sala ke batu bazala épargner na ba dégâts mais sinon pas na manière oyo batu mususu ba gérer ka ba crise oyo na ba makambo oyo nde batu nyonso ba mususu batimi no bandako ba sombi ba provision ba bangi bazobi malobi so na bimili banda ba kokata nga mutu dans des pays où la dictature s'exécute à 70% ou bien 80%. Beba mususu ero bibembe na bango to koyeba te zomona na wapi parce que ce sont des ennemis de la nation o bazolinga bazongisa mboka sima bato ndenge wana on les exécute babwaki bango so bibembe na bango eke wapi. Mais ici parce que on soutient cette thèse qui dit que le Congo est dans la voie pour devenir un état de droit et que Félix Tshisekedi a lutté au sein d'un parti démocratique qui a comme idéal faire du Congo un état de droit. Voilà pourquoi procédure à Makambozo qui est na respect à dignité à Bomoto à Batu, na respect à droit à Batu. Mais les indices sérieux n'enge kasongo yamba yamba alobaki ango na communiqué à la présidence de la République que ben indice sérieux ya makambo o ya mabe ezali déjà komona na bazali na ba élément wana mais bakoki kopesa ba information nyonso te ba rendre en public ou bien ba tiango na scène publique. Ils peuvent communiquer que si nécessaire na ba information o esengeli mutu nyonso azwa. C'est-à-dire ici nos propres frères congolais basepeli na bango baboma Tshisekedi ou bien basala Tshisekedi coup d'état pour faire reculer un pays to éviter ce que tu koloba 50 ans en arrière ou bien 60 ans en arrière par soif de pouvoir parce que Félix Tshisekedi met à mal leurs intérêts. Crime parce que tant batu basutenaka thèse ya boye population akoko yambango ce que totali crime oyo bako présenter biso pendant 3 ans au Félix Tshisekedi accéder na pouvoir. Après prédécesseur naïe au Asalaki 18 ans. Quel est le crime de Félix Tshisekedi qui peut valoriser une telle conspiration? C'est-à-dire, Batouba Sangana, Nakatia institution nyonso à tous les niveaux. Bamususu tina gouvernement, naba ministre, naba député, naba sénateur, tina ba province. Batouba ndima ko conspirer contre un chef de l'État élu démocratiquement.
détruire nyonso to salaki to bandela zéro avec un put militaire bayo kana soki bakoya kotia civil soki basala ndenge nini na schéma na bango ba planifier ki. Quelle est la raison valable qui peut soutenir une telle thèse si elle n'est pas diabolique? Vous allez permettre ces termes parce que en étant congolais, tant que ça la analyse concrète, il y a ba fait ko sala ke basala mutuku d'état. Félix Tshisekedi est au pouvoir en 3 ans seulement. Na 3 ans où il y a un pouvoir. Quel est ce plus grand crime là qui peut lui valoir d'être basala coup d'état en 3 ans il y a pouvoir? Vous verrez que un groupe d'individus oh ba mesana na ba intérêt na bango. Oh bango po na bango c'est leurs intérêts et leurs intérêts. Baza na kati ya Congo, baza pe libanda ya mboka. La présence de Tshisekedi met à mal leurs intérêts, na façon de faire na bango. Ndenge bango ba mesana ki déjà kolela. Ndenge bazo ba institution en otage, pillage institutionnalisé. Oyi baka ba contrôler ka ote ba bimisi mbongo ba lobi eza nzela muto akoyeba te soko salaki to salaki te. Soki po yibi muto kolanda ko tuna pe azana EPT. Tosito mesana ki bongo. Mais aujourd'hui, maintenant, comme on veut inverser ce système-là des antivaleurs, quand il y a batouana yangwana balobi non, en tout cas, il faut livrer Tshisekedi. Ceux qui ba kobomaye a kobomate, mieux vaut le faire un coup d'état tout écarté parce que biso boy to survivre été. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une lutte pour c'est-à-dire la survie. Ba politiciens congolais au bazan en perte de vitesse parce que tant que autres tanga bango ba komboa na ba matata ponyo ndenga za ko wanga na lobi eza yete ao qui a des problèmes avec le gouvernement, avec le Sénat, hein, institution ya za nango na o ya za ko appartenir aza na problème nango. Il a les problèmes avec le gouvernement, il a les problèmes avec tout le monde. Ba politicien na o ba yebi que si Félix Tshisekedi est au sommet du pays et qu'il a ici premier mandat vu deuxième mandat biso bakotanga biso bakomona bangote, ils ont toutes les raisons de participer à un tel coup. Ba planifier lo kwa mabeboye pona bango et réussir ba tozonga na case de départ ici ka bazaye kolia bien parce que c'est normal avec Joseph Kabila quand vous volez les autres ont critiqué que justice ezo sala musalate bakangie ba pese liberté provisoire ndengini mais que na kala même ko kangango ko pese liberté provisoire nani amona kyango. Qui voyait un ministre, IGF wana batu batala kango, IGF wana botaki matiti, nini wana zamba ekoti kuna. Qui savait contrôler qui savait qui faisait quoi. Mais aujourd'hui, on veut donner vie à Basriti, oui, c'est koufa, Basriti non soit l'état et koufa. Ils avaient qu'on vivre kaka des noms. Ils avaient qu'on exister kaka des noms. Naba bâtiment wana. Mais au fond, et c'est comme ça que fonctionnait la République. Si c'est qu'il était un homme à battre parce que non, il faut qu'on tique nous mouiller binabino, tout bandana nous repenser forme et organiser mboka na biso. Zoé Kabila, ils a parmi les tout puissants. Ils ont le bomba na mututé. C'est parmi les tout puissants et régime ya Kabila, c'est son frère Baza Ebele. Comme les autres dignitaires, il y a régime à Kabila. Avec leurs moyens, ils sont prêts à s'acheter des militaires, ils sont prêts à s'acheter des armes. Mes frères Katangé, parce que il y a une histoire et qu'on se répète une fois, 2 fois, 3 fois. Plusieurs criminels, au bas même na identité Katangé, c'était balata kakaka, identité à Katanga. Pour faire prévaloir le crime na bango, pour cacher le crime na bango derrière l'identité katangaise. Biso tozowe la katanga, bazolinga ba saboter biso, bazako linga ko marginaliser biso. Ce qui mutu azana besoin ça la farce na ye à la identité a comme katangé. Mais est-ce que les vrais katangés ne sont pas là pour hausser le ton dire cette fois-ci non et non? Batouana balobaka na bakombo na est-ce que boko landela biso na malamu te ba origine na bango? Ba chef coutumier beaucoup vendre te bosali na nos réunions il y a ba vrai fils et filles du Katanga bosali na nos état de lieu bo bandi ko betela bana mike histoire ndenge makambo ngo ezali. Maintenant le roi ba yebi que c'est indeli bango ils ont déjà raté ce qu'ils avaient planifié comme coup ba yebi que ba décision ezoya
eza catastrophique ba musu bazo kima mbangu na ba ambassade bakende ko senga onote je suis citoyen awa ba identité musu c'est comme kobima tous les politiciens que nous voyons ebele o baza ko ba comploter qui bazaka na ba double nationalité ici nous savons qu'aza congolais maza ouela na minute na ambassade à Belgique que naza citoyen belge naza na besoin pour na kende ko sala checking na ngai il faut ba bimisanga na kende yango ba kangeli bango ba frontière. Pour les politiciens qui sont à l'intérieur, jusqu'à nouvel ordre. Il y a des gens qu'on a besoin que Baya Kozonga na mboka, comme Joseph Kabila, il a droit, parce que Kombo na Yezotanga Mamingi, il doit rentrer ici au pays, il y a une explication. Mais Zoé Kabila Linga Kima a qu'elle rejoindre. Babisika kitoko batonga na ba province nyonso awa ekomeli bango difficile ya kolala. Olala pongi, vous êtes chez vous. Et pire encore qu'il y a des criminels mususu oyo bavandi, leur silence peut tout dire. Et là quoi il faut qu'on condamne on mette la silence abat. Pire encore ba musu bazako komisa ngo lokola je moko boye, c'est comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire, même ce que les Américains disent, même ce qui se disent dans les médias internationaux, ils allaient théâtre. C'est-à-dire, ils allaient planification. François Mwamba, civil, à quoi organiser. François Mwamba, a qui plaque tournante, il y a service, il y a sécurité, il y a Tshisekedi. La décision, il y a la sécurité, à bandé qu'on faire partie nango. Tshisekedi, dans le bac, on a une réunion, on a une émission où il est pour dire que François Mwamba a une idée à cause de l'homme fort du système. Que l'homme fort du système et la sécurité, en même temps, ça travailler dans la piste belée. Mais tu sais qu'il n'est pas là pour fabriquer des hommes forts autour de lui. Azan a besoin d'une institution forte, mettre en place un système où il faut rendre un bon cannabis organisé, peu puissant. Maintenant, amoni bakomi kozong sa makambalo normal bakomi kotie eloko ne loko na isika nango amoni ke ye po na ye bazo dépouiller ende na pouvoir na ye. C'est mieux maintenant banda ko conspirer na ba généraux à conspirer na banani pour batailler ba collaborer na bango to écarter Tshisekedi voire même des conseillers du président de la République. Musée bato ba boma ki na bato ba conspirer ki pona ko ma musée o basala ki coup d'état. C'est des civils aussi étaient là. Entourage naïe. Bayero diawo bakufi. Ils étaient au courant. Baye bakinyon sezaki na kata koleka. Ils ont aussi d'une manière participé na liwa ya musée. Bangonde ba assassin na yepe mususu. Indirect. Mais maintenant ici panique générale les autres salariés. Merci d'abord parce qu'on peut féliciter les services secrets. Tokolo banata muki à 3 ans il y a Félix Tshisekedi forme façon oyo ba service la biso gérer problème wana ndenge bazo melango. Dans la population les choses tournent à normal, les gens savent vraiment pas ce qui se passe dans les pays mais bato bazana compréhension bazoye ba réellement psychose de jeu côté na bato ba rataki kuna bango eloko ba planifier ki parce que loko amunene ya modèle peut-être les gens n'ont pas la bazan attente ya ko meka ko sala nanu kota la ba conséquences ya eloko que si aujourd'hui on fait un coup d'état supposons parce qu'on ne peut jamais le souhaiter koko ya même na idée à congolais au hasard normal à moins ba congolais oyo ba vivaka pona mbongo na bango oyo ba vivaka parce que ils doivent devenir riches oyo ba vivaka parce que ils doivent devenir tout puissants mboka il faut ils la pauvreté et tondi na babola pour bango bazalaka na ba immeuble batongaka partout ndenge bango balingi. Mais supposons maintenant que basali coup d'état na ba réussir, qui va diriger ce pays et dans quel état sera le pays? Ma province n'a besoin d'un état ni non. Mais voyons maintenant l'égoïsme des gens, hein? Ba prétention ya batu ndenge zo pesa bango ba idée à folie. Même Mundele Oyo a permettre ba Américain va permettre que Félix Tshisekedi a comme na pouvoir. Ba yebi ko analyser comment na kena phase auto comme eza difficile à ça la retour en arrière. Kolongola na minute ko écarter Félix Tshisekedi na pouvoir.
Pour donner quel schéma? Et avec qui? Martin Fayoulou, Katumbi ou bien Kabila? Très chers frères congolais, Biloko Moussoussou, les alliés PKP, ça passe parce qu'il y a des gens tellement aveuglés par les gains injustes au Bazako gagné, ils ne peuvent plus voir épée à Damoclès où les alliés qui ont reposé Nicolas Mitouna Bango. C'est-à-dire pendant que les Congolais sont en train d'acculer le gouvernement, Bazako acculé le président de la République et tout le monde a changement, tout le monde a makamba malam, changement pour Nabatumoussou et la Kisi Tshisekedi a Koufa. Changement pour Nabatumoussou et la Kisi que Basa la Tshisekedi des coups d'État. Mieux vaut rater nyonso. Mais si ce n'est pas la sorcellerie, comment on peut appeler ça? Tokobenga ngonini. Nazana insécurité. Oyo kuna bela nazana insécurité. Ozana insécurité. Qui te met en insécurité? Ceux qui se sentent en insécurité, ils allient batu oyo, bazali impliqués d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on dit souvent qui se sent touché connaît l'affaire. Bango nyonso ebele bazaki mbango na aéroport na 4 jours 5e jour ça dit aéroport ba demande de tondi na 2e. Pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi je ne dois pas sortir? Donnez-nous des explications claires. Nous voulons sortir. Bozo bima mbango bokende wapi? Landa bango ba bimana noté jusqu'à ce que banquette wana nyonso ekosila. Ça c'est aussi une façon vraiment Nzambe a déjoué plan oyo pour permettre na ba Congolais to taper na air moko nouvelle parce que nous ne pouvons pas continuer à marcher na bandoki ya modèle oyo. Nous les appelons bandoki pas parce que nous sommes fanatiques ya bato, mais parce que nous voyons l'avenir de notre nation. Tozo tala obiso tozo sala avec un coup d'état, c'est reculer à 50 ans. Bango bakosala coup d'état bakoyela biso ba investisseur. Bakosala biso coup d'état, bakosala coup d'état, bakoya na plan nini. Oh bango bakoya nango. Parce qu'avec les coups d'état, on détruit tout ce qui a été construit. Moupe pasika oh bango ba moni ba ezoleka en Afrique, oh il faut qu'on tolère pour mboka ya avancer parce que tu sais que derrière ko bebisa mboka. Bango maintenant bazana besoin ya ko bongisa na conglomérat na bango ba bongisi. Ba mususu bazo mibenga ils sont dans l'union sacrée. Toloba ki angwa ba émission nyonso toloba ka yango. Ngana continuer ka koloba. Être dans l'union sacrée et la kisite que mutu wana komi saint a komi mutu malamu. Bando ki baza partout na Congo, bangonde mutu ba siéger ba institution à Congo. Les autres maintenant font là des déclarations, nena mitema na bango déclaration wana ezana ko bala na te. Nous soutenons les chefs de l'État, nous réaffirmons notre soutien, tout ça. Mais, ça c'est aussi une occasion pour le président de la République de taper la main sur la table. Ma grande décision d'État, le rôle a raté l'IWA. Parce que selon Bangondengue va prévoir, il fallait président Atika Lakaka Libanda Mboka. Basali Angoka Mbalamoko. Ozonga lisusu awate ba déclarer ordre na bango. Comme ça président Kotial Souma Kolonaye awate. C'est aux Congolais d'être vigilants. Nous n'avons pas le temps d'accepter que après plus de 50 ans de dictature, Batumi Balé, Joseph Kabila, na Mobutu. Parce que na Kabila peut te considérer on dirait mais à coup d'état sarabiso. 32 ans plus 18, c'est 50 ans, un demi-siècle. Ce que tu as les sous na modèle à Batouana, bateau baza aliéné dans le système wana. Au bamoni pour na bango que Congo, il faut dirigé par une oligarchie. Moi un groupe d'individus basi ba kangambo kamobibu. Soufflo bazo linga ba pesa na Congolais nyonso que Congolais nyonso akoma ko se retrouver dans un système libre et zo permettre que mutu nyonso na ba effort na ye na mayele na nzamba pesie akoki ko gagner quelque chose, akoki ko créer, akoki ko s'épanouir, wana bango ezo sepelisa bango ti. C'est ici que les Congolais doivent vraiment être éveillés. Ah bango ba planifier ki ango ba moni makambo élection ti. Parce que les élections sont la seule voie démocratique où eko sala que batu basa l'alternance. Mais on va planifier un coup d'état, on va faire élection parce que bazo croire na élection. Ils savent que de vraies élections et ça pour na bangote, ils ne sont pas dans cette logique là. Ben élection ya genre oya bango bande ko nommer bango ndenge Corneille nanga nomaki bango.
Ce sont des élections où il y a Bango à l'aise. Mais dans les vraies élections, parce que tous les c'est la paix congolais makambo mingi. Dans des endroits où batu baza même pas 100 000, bazo bimisa batu 1 million kuna. Aucun na village ano tourni 1 million ngo ba mususu ba batami na bazamba ou bien bazala kaka na mukiliawa ozomona bangoti. Bajara ba élection modèle wana. Na ba parti politique ko kota ba donc ça ce sont des réalités propres au Congo. Bato bongo ba kolinga ba réforme ndenge nini, ba kolinga makama malamu ndenge nini. C'est à nous d'analyser pourquoi ils veulent faire un coup d'état parce que ils comprennent que l'intérêt na bango et c'est sili. Ce que Tshisekedi est en train de faire, outre que verrouiller Congo, aza ko enterrer ba politiciens médiocres na Congo. Toujours qui ndeka boeti oyo aza souple ako zongela ba concession parce que ba sombi ba concession mais bazo sala ngo ni bilanga ni quoi que ce soit. Bazuika ka mboka notage ndenge wana. S'il y avait des gens de bonne foi, la concession, mais les héros, c'est une façon de contribuer au développement. La quantité numéro Oyo, Isuki Wana, ils uniquement pour faire l'analyse par rapport à Makamweza Kolekanamboka. Secret, il y a sécurité oblige. Nous ne pouvons pas approfondir, aller plus loin dans le secret d'État pour savoir les grandes décisions où ils allaient causer Manakatamboka. Mais par rapport au président de la République, tu as dit que la décision minene et goya. Quand on a cette décision nini, wana ils allaient secret au président de la République. Na makamboya ils allaient kokuta na nango. Pour les Congolais, pour dire que restons vigilants, confiance dans Moutouté, l'issue le colo et l'issue. On peut avancer à petits pas que de reculer encore, pas moussou en arrière. Tu peux accepter en gros. Ce qui bolingo ko caractériser ba geste na biso nyonso. Bolingo bomoko ya ngonde muteko sala ke mboka na biso e ba ko kende liboso, toujours dans l'unité, toujours dans l'amour. Restons dans l'amour du Congo et l'amour de nos frères congolais. Wana mboka na biso e ko e ba ko kende liboso. Na remercier équipe technique oyo accompagnaki ngai et naza kopesa bino annonce que pona bato baza libanda mboka to na kati mboka concession moko ya monene na monga fula na badiading baza koteka ngo il y a 160 mètres sur 110. Si vous voulez des précisions, il y a des numéros pour les na bitando na bino awa obengi osololi na mutu wana kopesa yo ba détail nyonso. Je vous dis merci d'avoir suivi ces numéros, continuez à les partager et envoyez-nous vos commentaires tout monani prochainement.